Kaye. Azotelengana. Ofinga partout. Nanya kozwa yo sumba na nganda. Zo sumba na nganda zo tanga soyi. Asumba na nganda. Papa, ton suis délivrance. Bagolwa ton suis délivrance. Et ça na bana mususu. Toyeba kite ki to konti si ba démon. Oyelo na mutu. Mingi toko morakae. Akolinga kambo bali suki ya moni na mosolo. Landini putu. Ebele ambasi batuli na Kinshasa bazonga mapalao. Mamituna kate pora nini batikala bongo. Wenge. Ouais. Namona kipo ye kotala lobi okuna boke kosala mboboko na klase na ngai. Na epaki posa babeti andembo na bapeti chéri lelo yo bokoma kovune. Elonga la la théâtre na mitema boyebie. Obengani ngali bana ya mbula esika ponge kokutanga esika ngala kolalela. Ponge kipaka plasite o atana divara kolala nanga. Valeria moto tuna epai ya nzambe oye. Ça c'est Wenge. Ah, non, il va. En fait, toujours quand on revivre plaisir au faire à ça là-bas. Ouais. Yango yani yango koma kolona ko sesikane soye kokene libere motema nanga na sakana lokola baninga ngai nazali nanu mwana yo nini bisusu il y en a tellement trop. Pola mona sala yo ne mangateli na patikala la chemise moko pona yo pantalon kutuna pambana bamatina moya lelo yo animateur azolongwa et même machiti ya faire te bon communicateur. Ah! Ce coup de chanteur azolongwa, animateur azolongwa et même machiti ya faire te. Papa, au moins un moment oyo kolongwa kolua kolongwa pas faire au sale l'autre côté. Ah! Au sale l'autre côté parce que même ingana minute oyo atana lobina longwa et ko déstabiliser faire golaté ne l'autre côté. Faire kozalaka faire ba golo ba kotika la ka ba golua et biminini et bimi biso ba communicateur toza trop primaire. Ah! Et bimi biso ba communicateur toza trop primaire, toza trop bébé, toza na agitation, toza na émotion moko o eleki na ndelo. C'est pour cela yaya biso ba kongo te lo baga ete eloko ya mai oyo me musika et parce qu'on n'a pas autandaku. Quand je viens ici à la télé na yaka pona ko finga ba tata ba tuté na yaka pona ko finga ba mama ba tuté bobi misa vidéo o nga na finga ba tata na ba mama ya ba spiritas. Ah exact. Bobi misa ba vidéo o nga na finga tata to mama to pe mwasi ya air victime. Ah exact. C'est-à-dire ngai na mukolotie ferati nanga na ko finga mutu na ko fingela ye batu. Au monde il y a des choses oyo to même maçon j'étais na kata makambu ceux qui toza na ba droit au tozo réclamer to yeba façon na ba manière nini ya ko réclamer ba droit wana mais ndeko na ngai mokileza bizarre ngai soki nazo sala émission batu nyonso air victime ba yebisa ngai ba communicateur ba sala ba bi liteya oyebi soko sala émission mokonza ba wangila modèle seka na ndako ko mususu kuta banako seka boye biloko ebima na munoko ona betaka eloko oyo obiki soki na ko beta na ndolo hélicoptère wana enye kwela yo babi mokonza ba wangila mutu na master na ngai aseka na biloko ebima na munoko ko to sala nini bino ba borik firegola intelligent to salinde nini bokase ki firegola osila fira sile nante bokase ki firegola okomata komi déjà fira na moto ka Rolls et puis si panique na communauté ali biso concert na échangeur ba waro ba komi ko sala ba fiche na ba Facebook ba keno concert za annulé pop et para bango ba message na annulation bakasi biso ba gola pe tozala ba annulation non bon mutema makasi boko et pendant nan ba spiritas ko ba message na piaka ba kasi biso to sala piaka non to sala piraté biso to za level biso mo to za ba level artiste aza producteur te ba producteur bazali et c'est ngoza parce que lobby faire goza ki pana ba organisateur ba to ba organiser événement wana c'est dit ba ko organiser scène faire ça que ba ça la plan stratégie
Ah non, Ferry, très intelligent. Très intelligent. Bino boyoka. To laksa bino ndenge makambo to sala musique. Musique l'équipe il en passé. Ba waror boyoka kanda boyoka zuwa. Boko continuer tika ka waror mo ko mela side si ma Ferry. Lokwa kindingo akomi wana boza mal à l'aise akomela na side mikolo. Kuna kote kuna pe ba waror ba otika ite. Ba spiritas pe ba otikite ba soutenir ine. Biso siko ba golwa total na miso. Azo finga azo ba déborder yema ko mo banga ko bima di bana pa bikino a déconner a kosa kina komba faire on faire net na ga finga parce qu'on sera sur pas faire été mais on continue ko finga ba tuneni so ki zaki faire ndala action ko finga faire net na ko finga bo sala suna faire tozo finga ba to pon o monte ke muto esala te biso za événement yo za bourri ki faire za leader yo za bourri ki faire za leader ya musko yo sala monte ma passe biso déjà billetterie sombama gola la moki na tonga ko somba 300 billets $100 il y a $10 ba sombi 300 billets $10 bin bozolo ba biso no boy na boy ba gola ba patron to ba fanatique ba na miki to za ba mine to za ba dilt to laksa bino ngi ndule zalaga le 20 oyo mo bangi abor pe ko za na streaming lisusu bino to roki sabino pasi donc c'est bien passé donc tu as sous streaming wana na changer de limite pour donc c'est bien monter ma passe donc c'est bien na suka bon mega qui streaming it bon suka na 273 personnes biso ko mona boro to sala siko o mona boro to sala bo mona ma to sala le 20 pour te fungoma déjà na changer fungoma déjà na 9h fera ko matra podium na 14h to si concert na 18h to laksa bino le kwa sika to ina mo bondo to beta concert na moi butute na moi to laksa bino le 20 ndenge ni kitu koma likolo nature bakolo goloise to beni bino le changer à ma le faire et boyi ça va péter billetterie c'est fongwani boya kebele bona kisaka mo que to sala kebele bakolo ba somba ka ba billet badia partir à 10 000 na $10 na $2 PIP boya kebele taka la golo di chili ya uti Brazzaville aí on a concert le faire c'est-à-dire ça va péter avec faire le go dans le parc na bi ba golo nyonso ya jango amba funda boya ebele le 20 maka 16 mm pour à tous au biso mo bando tous ya on le bébé ça télé 20 maka on la qui ça va on est les gars on est belé on est biso code 7 toujours ouais bébé bon au biso le 20 pour les 20 maka pour la biso nyonso a biso nyonso a au biso bébé bon au biso code 7 bébé bon au biso yo papa va kaki on a pas fini bagoloise opération bandi bino ko moboni ndenge bagolo babandi okende na échanger bango sumba bigi tant biso to loba to kusakate c'est une stratégie to ina ona musique congolaise zalate ça biso ba fanatique to kende ska concert beta to sala challenge vidéo to sala na ba capture to sumba na billet ça dit que là on a sepé na bagolo ba ko musique échanger ba sumba ba billet cash gloire mo le sombi 100 billets à $10 $1000 sombi 100 billets on peut na fan base na e pourtant to ba no biso ba golo to zala rebelle bondi marate mais bon mon rebelle na biso mo bondo biso mo na motongo ba concert cette fois-ci en bon mon en live ni ba golo ba lamuki bango mo ba ko changer challenge na challenge il faut respecter faire golo ba fanatique na e to zaba unique au monde ba fanatique ya faire golo bazalo wa ba fanatique musute parce que biso to bimina kombo ya faire golo to za ba entra ya faire so za golo za no makila faire mais so za gladiator c'est dit vous ba golo ba esprit mabe o ba tikela ba tout tenter o meki na faire ba bimelio ko faire ati concert baza ba to ni boso ba ki ko sa ba challenge e o kanga ba photo de wana ba bengi ba gladiator ba golo siko baza na tempérance moi bandi magamwa mamaga mususu me ba gladiator te ba mituma be mitebeba makambo nyonso afire gola bateka ngo en avant soki fera bimsi video moni bazawana so fe gwati nzembo asika bazawana bazolanda ngo groupe ngo biso bagola mobilisation zaki bieto so mango ngolo ba ici la to silisa 20 000 biona to silisa parce que 20 000 biona to za place populaire les ali VIP pezali alors to silisa ba biona to bandi le lo acha
Lobby ça qui prévente, mais si qu'on vante les lots, les bandits, si qu'on vante exclusivité bandit les lots, échanger aux besoins billets, ou qui n'a pas les diplômes aux besoins billets, partout dans qui sont aux besoins billets, contacter ba numéro, tout type ba numéro, ils avoir nos besoins dans la description, la vidéo, ou ils besoin ba numéro benga, sous un apoto, tinda ba tinda, tindela, tinda bon na kin, to somba ba na quartier na ba ya kota la concert à faire, parce que anem ba faire un petit concerté. Na Kinshasa ya ngo beta concert siko événement c'est le beta le 20e mois oyo alors so na poto sepeli ça ba golo quartier na yo moi 20 billets moi 50 billets ça ba mon billet ba on peut ba billet ba sepeli la fête parce que tout le temps sur la fête de l'année faire beta le sur concert pour faire mais sinon beta ba concert ba décembre té déjà fête na biso fête de l'année yango tout profiter yango so na poto tindela bande golo poto ba ya kin ba se retrouver so na province tindela ba golo kin ba se retrouver moi 2 mois 3 mois 5 golo ou tindela ba mo billet à 10 000 francs 10 000 francs place populaire pas c'est là quand même mais ça là ba mo bien moi quand nenge faire rigoler les padres alors ba bébé bonga ngayeyo oh je suis fier de moi et tu sais pourquoi? J'ai mis tout mon cœur dans tout ce que j'ai fait. Dans tout ce que j'ai dit, il y avait de l'amour. Kindo Kiaba Warrior n'a fallu pour pas jamais. Kofi a bêti concert naï, a salisi soldat naï n'andé naï. Bakomi ono Kofi a bêti na sala 7000 places. Balongoli wana, o sinja yembi le côté bigo binate. Kofi nge bandi ko bandi na ba réseau. Balongoli sina Kofi wana komi ono faire gloire de nan Kofi a dédicacé ferete. Kofi a négligé biso ba gloire dédicacé bisoté. Faire rigola za leki ya Kofi Olomide. Kofi Olomide le kana ba plateau télévision zo témoigner faire rigola ba émission nyonso qui arrive à faire asa fanatique à faire. Mais si Kofi asa fanatique à faire, biso zo ba fanatique à faire. Kofi a dédicacé faire, a dédicacé été. Et talibinota biso ba golo et talibiso pété. Pour biso to ko soutenir vie na biso asa la réussite, asa la légende ya musique na biso. Parce que moto ça la défense la musique congolaise les se faire et ça bino te boyi na ba musique que la musique congolaise te boyi na ba musique mo typique ils en adresse te ba musique éphémère ton dimi vraiment basi batulaka jeune fille de bandal otuli vraiment otuli papa biso le 20 septembre na concert na échangeur yo ozala wapi ex papa ya Keina otuli makasi petit na biso kendo senga Keina pardon yo sinon pona yo ozala mawa petit mama ketabu bakosa biso numéro 1 petit on ozali numéro 10 00 tika ma grimace petit na biso yo pour voir l'actualité peut-être il faut que nous inviter ya vieux jaloux ouais wana kende kaka na concert wa kobeta le 18 kende okota kuna mais on a biso dynastie 82 vrai chéri